Capage TV. Capage TV. Bana ya bato yo basala kombo ba renommé ba kombo wana. Bato bazana ba griffe makasi babala raté. Vous savez pourquoi? Il y a des secrets. Elonga yoza elonga nanga yoza elonga. Na lenge na mona kembo na yo na mona kembo na yo. Bana ba mona kembo na yo. Ani bala yo kembo na yo. Basi ba mona kembo na yo. Ya weto mona kembo na yo. Ibali ba mona kembo na yo. Yesu to mona kembo to lenge to mona kembo na yo. Soko moni moi moi sa boue libala c'est qu'elle avait été très mal préparée par ses parents à propos du mariage. Les gens bah ça va renommer bah simba kata ba na te makila on ça ni et le kaka na passé simple. Bah loba na vina robota kata ko so razimité. Bah moi je l'on va deuxième femme to zu ami balé. Soko moni mobile le karakaka. Mobile ya solo ata na mbongo ebele so mo service ke na zemi na on. Alenga. C'est non balete. Mobile mutu esalaka bien. Ana ida mabete solo bina ana zemino mais position to zo me fena bimano ne pas bino et le bité ka alengi bo yango te position hein ne peut maman Cynthia so comprendre il faut se manifester moi après d'autres après na pesi mona batunini so roya zemi mais non mais il faut que neneti na suka na kala to mona to no mona babikomba atme ya lelo eleki c'est vrai ya koleka kabakasi to ebaka ke babota na bango kaka lelo nde na génération to ngoi baké mi bali belé pe ba bota katimela kalezaka to ba ka mobali so a robota kaka mais lelo et comme na habité aigu papa permettre nga lelo mi bali ba bota te ba na problème spirituel vraiment il y a bakasi lelo to changer dimension émission BASEC signifie bureau d'appui et de soutien pour les études des Congolais. Nous appuyons et nous soutenons les études des jeunes Congolais ici au pays et puis à l'étranger. Nous sommes une structure chrétienne. Nous le faisons volontairement avec nos peu de moyens que nous avons. Notre souci seulement, c'est le développement de la jeunesse de la RDC. Ce qui fait que souvent on a eu diplôme d'État AWA. Nous avons plusieurs facilités à coder à côté de l'étranger. Moi, je pense que ce sont des initiatives que nous ne devons pas négliger. Apparemment, c'est comme s'il n'y a pas, les gens ne voient pas ça. Vraiment, mais quand tu es dedans, tu vois le poids de des sacrifices que l'on te doit endurer. Je pense que c'est à féliciter et c'est encouragé. Ces actes nous ont été impressionnés. Comme on a fait subitement boué, distribuer bien, il y a pas de place. Nous avons vraiment un enseignement makasi. En tout cas, nous avons vraiment abattu la Bible. L'avenir du Congo sera entre vos mains. Parmi vous, il y aura des ministres. Parmi vous, il y aura même un président de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous vous préparons pour ça. Maintenant, nous pensons aussi aux orphelinats. Pourquoi? Puisque dans les orphelinats, on trouve les jeunes incapables de la classe à cause de la situation à Bangui. Il y en a qui ont perdu des parents. En tant que BASEC, structure qui s'occupe d'appuyer et de soutenir les études des Congolais, nous sommes obligés d'aider aussi les orphelins. Il a fait merci kaka pona batu misusu adambo mais yembo naika ambiance kama bino obosi tamba a côté kati ya bino boye la biso biloko on appelle si bino ka merci Mathieu. Nzambe ya pamboli biso akomisi biso susu mukola lelo alinga ki ete tozala liboso na bino mpona kosala émission oyo na prophète Jano oyo boyebi tosalaka émission ebele nzambe ya pambola oyo akotala biso lelo apambola pe oyo akorecevoir oyo toza nango ya koloba apambola pe oyo akoloba te mama Capage namonaki na émission ozali koloba ozali na besoin ya aide kilikili mpona boeskizera mpona bongisa suki ya linette pena médecin dalobi pena ke nalongola ngo lisu te mponga linette pena namona yango kayebisanga francophonie bon on va avec. Merci d'avoir soutenir biso tozana besoin ya matériel. Tozana besoin ya ba maman oyo bazo so mama pute pa nanga, bazo contribuer na ba transport ya ba agent, bazo contribuer pe na évolution nanga parce que tant ba na sombi caméra te mais mama Capage na luli robe moko na sombi moi un franc na wana et ça la peke comme na biso. Tozana ba pasteur na biso, tozana ba homme de Dieu, asungi yo oyo ki de ba nzambe ndenge ba ba na église ko kanga monter mate, benga ta ko benga ebisa mba papa otei bien.
nga koto oyo simbi oyo na se retrouver na sala ndenge ni pona bongisa libala biso nyonso tozala limité moto akoka azati ata mosai na nzambe ndenge azabo yepe azala ba défaut na ba qualité mama Kapache azape na ba défaut na ba qualité bozala vraiment attentif oyo abungisi libala oyo azana problème songolo pakala oyo azali négligé oyo amonya komi na suka ata la émission on nzamba kozanga te ko lobela yo ata na partie moko boye malamu Thomas bonne santé très bien de loko boka lerena lena ndeni toi et blanc oui tout le monde aura noir et blanc mais ça bleu le loka boy chaleur eza makasi vraiment na ville à Kinshasa molongi le faut ba tenir moke ça l'approprier à climat vraiment moi il wa bulemba moi bonne santé ça va santé kitoko makambo kitoko na pesi mbote na bande ko nyoso obozolanda ya Kapache Kapache TV na pesi mbote na papa nanga Mundeke papi place osa na pesi mbote na honorable Toto Lokota Albert Lukayo grand politicien bosolo azana kanda makambo mboka ndenge zoleka abi babata mituma il faut bima lobo pa pesa mai bato mayile bato bien bato ba ozaka ba full au moins ba politicien mingi ba bima ba épuisera force non quelque part ba épuisera force ba aurait pas bato ce que bato ba décider c'est le roi garçon yambia ba nickel o ba composaka otune que so kitoko olobi pourquoi pas binomoko bo sala pour bo se retrouver donc yana bato ya se retrouver toto lo ta place aux anzama pa molayo na pesi mbote na mama Pélagie Mbuyamba Kaembe moi c'est au grand cœur na be pena pesi mbote moi ça mutema munene Kaembe Pélagie Mbuyamba kola mona au place aux ça apa mbola na musala zo sala ko ba kozala femme au grand cœur kola pambola. Ok, merci en tout cas to bandaki na ba remerciement parce que c'est normal bato ba soutenir biso tant bato batala biso de tando bazala raté il faut te remercier akabango na pamboli nzambe po yo zali pe en bonne santé et loko nini o esala que mariage nan ezala fondé et puis rôle ya mwasi na kati ya libala ezala nini non on peut se trois questions bala bo le na elio et loko nini o esala ke mobali azwa mokano ya kobimisa mbongo na ye pe ya koluba na ba o nyonso na ba place nyonso na tamboli na ba quartier na biso na ba avenue na biso na ba ex na ba ndeko ya ya bakama ya bayaya nanga na ba ndeko ya bakamarade nanga na poni bango te mais na poni mama Kapache eloko nini oyo mwasi pona ta yango à respecter ba norme ya libala bon na zwana ne loko lobeza makasi olobi o bana ko sunganga pona toucher au toucher OK to suki na wana eloko toucher na makasi bana na nzambe bolanda na pamboli nzambe na opportunité oyo saint esprit kamba po batebele balbara abala te ya yebi ozoyamba bato bakota tesko yo obalisa okutana na bandika na ya malamu na ya voilà yango siko yo za mieux placé naza parmi bato baza mieux placé eza kangolo mama Cynthia question tout neza makasi nzamba pambola yo amen olobi nini oyo esalaka eloko nini esalaka mobali atika basi nyonso na kati ya basi nyonso ba ex baza basi libanda pe baza basi akati pe baza baleke ba master pe baza baleke ba ya pe baza bato za rebelle baza rebelle oui boza rebelle na quartier pe na OK wapi na ba quartier pe bazali bon na quartier baza to benga bango ka baso na école pe place otanga pe bazali place tout wana to tika moi ba promesse na école na obala yo na obala mobali alaka pesa promesse na basi tout ouais mais mutema mobali nde baka moso ya kobala voilà parce que moso ya kobala to ni netinda to pona basi eza na trois choses OK majeures oh il faut ba to ba retenir ngo lelo OK na okinde ko lobia azolo ba makoma révélation oui révélation ezala wana ya yote ya yo oyo na zo zongo par révélation OK selon révélation penza mapesanga o etinda ka mobali ya liboso abala mobali normal abala mwasi ezali o Bible zoloba je te ferai une aide semblable OK mobali nyonso po a évoluer na vie à un certain âge
À moins que tu sois aventurier. Parce que la plupart des hommes actuellement, tu es comme aventurier. Donc, on dit ça la combo. Il y a aventurier. À moins que tu l'aventurier. Mais si c'est un homme qui se respecte, à un niveau moro, comme calé, et que c'est la présence, il y a moi aussi. À moins que tu aies science, il y a des musiciens. La plupart des musiciens, ils ont des balles. Ils ont des balles. Alors, nous avons des balles. Na fungoli parenthèse bana ba mese mingi ba yebana na Congo ya basi mabala te wana na kangi kaka zano à l'aise pour le be la kinga yango na mfoke ko be oyet na la mukit. Alors mobali normal akobala mwasi po akota na étape mususu ya vie mama mutako sauter et c'est une intervention ya nini ya mwasi fa otuningati alors tango ya ko lukazo mwasi akobala mwasi te po na raison songolo pakala akobala mwasi po mwasi ya ko soutenir ye po akokisa vision o ya zanango. Voilà pourquoi un homme solo ngobala mwasi lukoye ba soki mwasi on est capable ya ko mema vision na yo. Nzaba lobi femme soit soumise ngala balolango na révélation. Oui, soit soumise mais na zongo ndenge mususu femme soit soumise te pas nga femme soit soumise kakate mais soit sous la mission de l'homme. Amen. Et la femme soit sous la mission de l'homme. Alors, et ça le rôle la Mazda, bah ok tchango na man. On moni moteur à Mazda, bah ok tchango na man, obi man, et même arabakaya ce côté na mission n'angalema. Impossible. Très bien. Voilà un homme. Tu as intérêt d'épouser une femme qui va supporter ta vision. Idem, moi aussi. Caractère, oui, moi si il faut l'anda, vision mobile. Ok. Mobile nda ko sala moi si nenga lingi parce que la femme devienne. Ok. Et il y a un moninga na lobango et ça pour flatter ba mamate. Soko moni lelo mabe koti na couple. Pesa déjà 40% 30% pas mbal. Ok. Lelo. Pesa da mobile il y a 30% comme cadeau. Après banda ko bazarango déjà. Bazarango déjà. Parce que moi si aya le roi bébé, c'est à l'homme d'éduquer la femme à la marche naïe. Voilà pourquoi aujourd'hui ba tumingi bazo accuser femme mais au même la kenenge cours ya de bosso. Moi s'il faut commencer, au moment où moi ça bandi à la maternelle. Ce qu'on banda ko pesa nini leçon. Ce qu'on le belaki anglais, a okoma na anglais. Ce qu'on le baki français. Alors, pose moi si à bongo, il faut pona. Et lo kwa liboso. Oh ba pona moi si. Et tinda tozo moi si kotika basi tout. Et ça moi ça okota na vision nanga. Yango sko na opona moi si na roba na obala. Na zuna bite na ponisi ntia koleka basi nyonso ya quartier o lobby. Ya école na kotana tana na bi o ya bongi na vision nanga. O ya bongi na ninga moi si force na ba critère et ça fille wana. Et puis tant zo ça la choix. A ça la choix na koleka na mokili mobimba parce que on ne pousse qu'une seule fois. Et voilà, une seule femme. Selon la Bible. Mais oui, pardon. On n'épouse qu'une seule femme. Ok. Tu vas te présenter dans la commune avec une seule femme. Bah, comment changer ma commune? Ah bon. Mais dans l'état, les lots de ça. Et comme un ordinateur. C'est mieux. Bah, régissez yo awa. Ok, ko bala na machine, ba tel ordinateur, ba bi abala déjà. Oui. Et comme il bongo, makambo ya déjà bo sutuka. Na yebi ozara muta. Bon. Et roya. Alors, maman Cynthia, yango monelo que pour sarabiso, to bala mo. Et puis ton mobile au sala choix. Azo sala choix na une fois pour toutes. Pas au bala qu'une seule femme. OK. D'où akobala n'importe qui t'est. OK. Sikoyo, oyo ko pousser abala. To pona ka bala basi moko na peso ko réponse ya suka ya nani wana ko comprendre que ezala bolingo. OK. So moni mobala tiki basi nyoso to ala ndio mama. Oleki basi nyoso to ya monde. Pourquoi tiki basi msuma poni kaka yo. Or en réalité so total pe na beauté oleki basi tout pe na kitoko. Soki po simba mbongo mama yana basi basala ka basi mbongo koleka yo. Oza poli et ala msusa ça plus poli que toi. Mais ni ne tini pas pour nakaka yo. De place il faut ermoro so ngbo pelise biso moto na couple na foyer bochaka na se. Zonga kata pourquoi mobile wana aponaranga. OK. Toza ebele. Non comme tema na passe pourquoi boti que ça là que c'est la méchanceté. Kanisa ta mobile azanga na mbongo na ye. Oui, ata ndenge nini. Ah, pourquoi tika basi tout na quartier na zalaka troisième na beauté. Mutasuka na pe kitoko ya danger te mais pourquoi mon mobile na ponekanga. Bozala gentil banero basi bozonga kanango
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais toi, tu n'iras jamais ma bête dominante. Jamais. Ma bête, ça moulili, bola, lumière. Lumière qui domine. La première des choses, c'est ça. Deuxième des choses, deuxième des choses, c'est ça. Le bas mobile na zobalo na intérêt à Robomayo. OK. Mi bale bele ba bala bana batu. Ko ka sateka bale po honorer. A bale po liaye. Asili sai a sacrifier mon batu. Te benga ba ba soso ya bonne année. Omoni soso bonne année. Ba somba ke na janvier. Soko moni ndenge ba obokolai. Olobi o aliki ba soso tout. A kufaka te ba sele na ndako na janvier. Ba boke la kelo so chaque tongo. Ba zoka so na e. Période de maladie, parce que c'est un homme peut prendre soin de toi, mais pour un objectif, et ça cache derrière. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier, beaucoup être dans la prière. C'est Dieu-là qui va dans l'obscurité, tout ce qui est obscur va te révéler un jour le vrai visage très bien de l'homme avec qui tu vivre dans le mariage. Derrière mon bal. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, à Bali-moi, c'est la deuxième chose, on a mis pas Bomaï. Pas sacrifier. La raison pour laquelle beaucoup ça la constat mi bale belle mikolo. To comment tu me la bango? Yango na ba prière non ça spécialement pour le marié. Amen. Na zo bano likamba solo surtout na ba couple. Na le comme na fongolo sikoyo na zo kongo lobby et ça linga passe. Dieu m'a parlé de ça et j'ai vu la personne, je parle avec elle comme ça. OK. Yango na ba couple belle ba to ba sa ba fandi na mobali azana ba calcul azo raisonner bosona ka au moins mobali bali moi ça c'est nini? Akufi. Mo abali deuxième femme. Akoufi. Il y a des ceux-là qui changent même de province. Akoufi. Donc, il y a Ayaka Kolia, maman, et toi, il y a Mobile et autres, pas moi aussi. Il y a Mibali Mingo Bazora métis. Il y a un secret, il n'y a pas métis. Oui. Il y a un secret, il n'y a pas fille noire, mais pas n'importe quel noir. Ba métis, Bazaras, Mabé, bon, moins complexe. Mais ce côté spiritualité o luko ba race wana yana ma mbele za caché on ba konzimi ba wela ka ba bala ba métis mutambo minga luka métis ba sale la ka betona ba métis so ka sandu masala ki nduma ya buzoba te awtandelo pe ba ndako mais non so ka sale ki nduma na ki ndoke koti ata na ndako moko te omoni tala na solo ba no le to solo la na so comprendre mama Cynthia et ana mibale belé abala moi si na objectif akosala offrande na ye abali moi si bomo na bali moi na bino mais et comment maki après une année fiane face à nini il faut kufa ye kuna na monde a ténèbres mati succès donc libala na sto yemba raté mikolo yo ba couple zo kufa ba ba kufa et belé au bali maman Dieu ne peut jamais te donner un mariage où ça cadeau ya côté pas dans ça. Le mariage est une institution divine, c'est-à-dire et ça il est comme institution et pas dans ça mais yebo comme ça ma pied comme likabo après 2 mois mutakufa. Vous êtes sûr? C'est vrai? Or, la Bible dit c'est la bénédiction de qui? Elle ne se fait suivre d'aucun. Comment tu peux faire 1 mois, 1 année, le chagrin arrive au moment, 1 semaine, au moment où la chose en question vient de la part de Dieu. Amen. Vous ne comprenez rien. Bon, comprenez l'autre. Ça, c'est deuxième des choses. Troisième des choses. Et là, pour ça, pour moi aussi, Ezali Matalana. Oh bobenga quoi succès ba monanga pe matu vu ezali na koma na mbongo mwana mwasi na papa ne ministre to na bato belé akoma mukonzi po balaka mwana mukonzi ba piston na bona bango ebela pe ba bima ebele ba misu ba bima ba ministre ba misu ba bima ba DG ba misu po nini adiembela kakaka na mwana mukonzi moko ko kasate que garçon tout ça ko bala mwana na yo aye ko bala po akite ko pote mission ana mission ezani mission chichi et ana famille nini ya la so na bali petiona na komi na nini na la so ya potonde kolobate to suka kaka po ya poto soke na ba raison no peso aki na besoin mukandai azanga ki place ko fandai donc c'est un peu ça motola nzambe to zongi directement na eloko yo linga ki oloba wana est-ce que na évité frère JF na évité so comme prophète pasteur maman na eboli bisi eloko moko na libala na zolo bango batu bayeba. Aujourd'hui, il faut faire très attention pour nous ça la choix. Amen. Choix moi si le sauter. Il y a mobile le sauter. Yani pas. Ba parrain. Ba parrain ba commis ba toi. Ba zana monde à ténèbres saranati. OK. Écoutez, n'a pas mola ki ndeko na moko passer à le kaminga muluba ndeko na biso muluba. Ambassadeur. Na lela e mingi wala ba moi ça théâtre. Ndeko nango ya Masina. Emmanuel, nzama pambola papa Emmanuel. Emmanuel a bête loko moko alobi pona ye.
et puis na Bible makambo qui paraît so azolanda imam na oloba ezalaka non sikoyo parrain de koloba nini parrain ça veut dire papa na yo ya nini ya libala bongo parent o aboti yo papa na yo ya musuni très bien les sons auto bengi en d'autres termes biologiques bon ce qui li kamwe bimi na couple mutali boso banane fo baye baba benga banane ba parrain OK fo benga ba papa ba papa ba parent ce ko bazui ba parent bazui na sima ba parrain baye na première position na banoko bazonga ba oui tu va ta sacré de banoko banoko batata mwasi bazonga bazwa ba parrain ba parrain ba comprendre que ba pesa bango monopole ya nyonso na ba couple ya libala ya bato kale alaki bato bazo pona ba parrain je sais pas si aujourd'hui encore ba parent ba pona ba parrain ba pona ba parrain mariage ba pona ba parrain oyo bana mbongo pona zoi parents za na mbongo tanga zo pesa ba mbongo na itolo bagate obino bosalaka tolo bagate ndenge to balisaka biso ba parrain ou bien biso ba fiel tolo bagate o ba opesa biso poto balana tolo bagape to basela biso mais il y a des couples ceux qui bolandela ngo na ndinga cesse au mona ke libana na bango kozela bango sali kolati sa mwasi kolati sa mobile et ou te pas ba parrain oui je vous dis la vérité oui alors baba eka te batika kokosa te même sou baba e pena baba e wana ba komi muke komi mbongo asala mikolo komi lati sa bango lati sa sala bo ba parrain ba sepeli na mbongo libala et comment que ti musika na mbongo libala o moni ke comment déborder or tangu parazo balela yo à pouvoir aujourd'hui il y a des couples au bas na bango comme coucher na ba parents je m'excuse na terme boli misa bandeko moi non moi ça bimana parents oui parents mo tazo bimana mobile yango deux fois aujourd'hui il y a des couples au ba oloka ba parents ba fille na bango mama ye moko ya azo bimana moi sanga dibala des fois oui makambo ndeni mama Cynthia na yebi o makasi nzamba pa molayo tala siko place lelo dislocation divorce et séparation ba mort ezokota na ba couple ebele siko mutu moko expliquer nga kamo nana ndeko mususu akomi boye azui ma parrain aza parrain moi ça ba na zemi à 2 mois est-ce que ba kisa mabe moi ça ba na zemi to soberango jour mususu ebele babala na zemi za na 1 mois 2 mois 3 mois beti vite fait abombami na voile bon monika bato basali 5 mois ça c'est nini aboti c'est kabalaka na zemi to kofungola eloko wana ezara bien te même bibliquement to kofungola ngo ekotsa akufa ya wana généralement sur 100% baso babala na bazemi sur 100% 40% basimba bana 60 bana bakufa na koboto bien 30% ezara frappe mais na yeko zo révélation moko ezana pare mo kaza mutu ya ba loge mutu ba kisi batu musu amuta ba loge mais na tu eloko moko côté na message yeba OK ya batu musu ba komo sacrifier basi pare un peu na sacrifier soit en okenobota ba benge ba bia kufi après 7 mois 5 mois akufi mbongo na abendi bango mbongo na biloko na yango na mama Cynthia bino boyamba bato belé bobeta certaine eloko wana makasi bazoyoka mage bayoka rati merci en tout cas motola nzambe na natu na kaka likambo ya frère JF na pesi ba mbote ngala na ndaye na mamuna ya lobaka na matea ne alobi bana ya ba musicien ndenge oloba ye wana na début na seketo yela on va réclamer ba mariage na bango pa batata na bango alobi la ngope makasa beti sous tetato atangi na ba kombo atenga bakombo oui ngana okai bakombo ndenga tanga ite mais bakombo biso to kotanga te OK mwana wera mwana jibe OK bana ya mo bato belé ka ba fali ba faire ba réclamer ba mabala na bango so peza poti ba okoma wana bazo émerger na mabala te pourquoi pour baza basikitoko et là on y okoki oloba pour baza basikitoko fallait déjà bazala déjà encadré OK na kati ya ba mabala. Bon, et là, liboso na nous frère wana o alobaki eza révélation azo ki pa nanzab selon ndenge yemoko a pesi yango révélation batelemela yango te soki nzamba lobeli ope yango te OK batelemela révélation moninga te OK mais révélation babondela kanzamba confirmer soki ya solo OK parce que biso ne toza bo nzamba sala biso ngolu to comme toza mwa bambiaka na makambo ya kozwa vision komona ndenge ndeko bandeko loba ba révélation azana raison JF il faut ngana totalement raison
Bon, à Kosi. À Kosi, bah sacrifier bana bon bon chama na mnoko. Ah, maman, biso ba tamili moté. Tu es chef spirituel, autorité spirituelle. Oh, la vérité. Si vous avez fait un petit place, vous avez pandager. Le ban prophète Jean a dit pandager. Pandager, ça veut dire non seulement bana bastar ou bana musicien, mais na bana politicien. Surtout papa na bosana Mobutu. Kana Mobutu. Na ba basana na Mobutu mais ba travailler na ba oh ba uti oleka leka. Bana ba politicien mingi abasi ba balate. Ba politicien renommé. Nayebi mutaye na plateau na otangele poto kutana bakana tona bango ba onde bandima reine mais bana ba politicien bana ba musicien ba ebana bana ba joueur ba sala kombo bref bana ya bato yo ba sala kombo ba renommé ba kombo wana bato ba zana ba griffe makasi ba bala raté. Vous savez pourquoi? Il y a des secrets. Il y a des secrets ba sacrifice makasi oyebe lo ka beti ngana ko loba musicien mutu musa ko yalbi non babanga ba papa na bango po ba ko pesa bango ba facture rebelle no elote mutaza na mbonga balisa bana pe baza ba vivada na matalana akoka muto azate na mbongo te na se soko moni mwana mwasi abo elibala c'est qu'elle avait été très mal préparée par ses parents à propos du mariage. Oui. OK. Si le papa c'est un aventurier à bololete aventurier le golba o sala ba vie moko bo et so apporter le rien. C'est ça. Si son père a dit qu'aventure a changé à base, que voulez-vous? Bible dit que fils a ce qui vient du père. Que voulez-vous? Moi, je ne peux pas entrer dans ce jeu-là, mais il n'y a qu'un seul musicien dans le magasin de fidélité. Ah, la fidélité, oui, le frère Ouera, Noël, Ndekoya Patrice, avec une seule femme. Aller plus loin encore dans l'Andaka, on dit que c'est sa classe. Dans les États-Unis, en fait. Ok, on attend le mariage parce que barobala babasi moi basa ba ma sœur bah oui donc et ça bateau ba sacrifier bana bango kutu bana babota mi ba simbi bana. Il y a des seuls de musiciens, il y a des gens basa ba renommé ba simba kata bana te makila on ça ni et le kaka na passé simple ba lobana vina ko bota kata ko so kasemite ba moi je ba deuxième femme to zu ami balé. Soko moni mobile ya solo ata na mbongo ebele so mo service ke na zemi nao alenga c'est no balete mobile mutu esala bien ana ida mabete solo bi na zemi nao ah mais position to zo me fana bi mano ne pas bino elobite ka alengi bo yango te position hein ne peut maman Cynthia so comprendre il faut se manifester. Moi après d'autres après na pesi mona batunini so roya zemi mais non mais il faut que neneti na suka après d'autres facture to discuter au pesi mona batu zemi mais mi bala lelo ba comment ko luka ko botsa bana batuna nko so ozuze na ko lokola terre tu comment ko luka maman moke indi biso ba passer ba prophète to okutala mambo ebele okabi chango wapi ya to umeli pe abi prophète obi kena ebisi alo bananga okobota ngalongola te na boka te omoni te kena kena no bongo sans préservatif ngala za te abato ba makambo vraiment alors basandeni babotisaka botisaka ba jeune fille tant ako pesa abandi ko luka siko place osani donc a récupérer donc ba fausse couche comme ebele fausse couche comme ebele morné ebele makambo c'est suite à ça. Donc et ça bateau ba sacrifier déjà bana avant mona sanini akola mais azwa bana basi bateau apesa et puis ba misukutu akotika ba boti pe azana mona a se retrouver na bana 5 ans 5 on a 5 ans et quand on a surtout série moko kuna se retrouver yo makasi yo kate mutu mususu on a bébé balala na calendrier tondeni. Et ça misala mabe oka musute ana bébé moko te mais abotisi ba fi misatu ala ba bébé misatu moko na matete moko na banda mona janvier mona février mona avril te ba bébé misatu ba yena moment moko a senta kasi moko na janvier oh kasi oso comprendre donc ça ba to ba sacrifier da bana na bango ba bana ezate ababa lesate ba comment que utiliser l'étoile nini ya bana or étoile ya mwana ya solo moi j'ai compris chez une fille ou une femme si vous voulez suka fonda kanibal. Vraiment. Vous comprenez? Et toi, la macasse, moi, moi aussi.
ezali ko belisa liboma te ezali ko zo bangenge na été mais toi la mwana mwasi ya makasi ezali libala na kobota esi aka voilà bobomi ah aussi ça n'est pas classe on sala tout ben oui et puis ba ko bisebo te mama Cynthia il faut ba prier de toka pona baso bana problème mabala baso bazo bota te baso bana ba mibale belé ta na ko sote mibale belé bazo viona bana basi siko o bana mbong baza ya faux bikoro. Joe, pardon, hein. Quand on est moto Nzamba à l'obibo, on a moni pe ba mo ba ka. Bikoro. Ba Hollande be mission. Oh yo, moto Nzamba, pardon. Attends-moi 10 minutes. Il y a prière. Nanga mokwa. Le loto sala pena. Bongisa di bara kaka. To zongela sous 5 minutes à biso. Mais déclarer pour la basi au nyonso, basi ba jeune fille. Na kala to mona to no mona ba bi komba atme alelo eleki. C'est vrai. Ya kole kabakasi to ebaka ke ba bota na bango kaka lelo nde na génération to ngo ebake ni bali belé pe ba bota ka temela kalezaka to ebaka mo bali so za a robota kaka mais lelo et comme na ebité aigu papa permettre nga lelo mais bali ba bota te ba na problème spirituel vraiment to zo ya makasi lelo to changer dimension émission to zo entamer nzembo ya nzambe ka biso nde to zo grâce bato pe ba Hollande biso. Une partie dans la page, une partie qui est la chaîne. Tout ça, nous avons une déclaration en tant qu'homme de Dieu. Bao ba bali. Ok. Bao peut bazo kende ko prétendre ko bala. Nzambe atala kaya ko bota. Nzambe atala kaya ba morne wana. Nzambe atala kaya ba na ba vierge. O bazo bala ba vierge. Bango pe kaka. Bazo le la kaka. Oh, la balle est vierge, na ita mutu fa bala. Mais papa bongo papa na bango bongo ça yibaki. Et Kendaki. En tout cas, to prier quand on prier nanda pour le to na ngopinza. Le to neto betaka na maman Cynthia. Biso na ebisa ko ke prière ndeza bilei. Prière sala biso tozala. Tozo bondela place oza okoyemba na biso nzembo oyo to yemba. Na pesoni kolo na pesoni na pesoni kolo Yesu na pesoni Kamotema nanga ozamalamu kolo Yesu ozamalamu oh na pesoni Yesu na pesoni kolo Yesu na pesoni kolo matondo mingi Yesu matondo mingi kolo Yesu matondo mingi Kolo ozelonga nanga ozaelonga nanga ozaelonga nalenge namona kembo na yo tomona kembo na yo bana bamu tomona kembo na yo alibala oyo kembo na yo basi tomona kembo na yo yawe tomona kembo na yo tomona kembo na yo Yesu tomona kembo tolingi tomona kembo na yo yango tozokende kobonza baso bana problème kobota oyo azokende kobota nzamba zoloba nanga il y a de femmes azokanga zemi mezemo ne sala nini ebima kaka et puis soit na deuxième mois ou bien na troisième mois nzamba lobi tango zolanda prière oyo obota osimba moi nzamba zolisaka ba misukutu akangaka te bakenda epa ba médecin bamonaka maladie te ni kota mobali ni kota mwasi mais baobota te nzamba lobi nanga bokobota ba misusu nzamba zoloba libala problème ezala kaka nzoka ba gérer la cabine en quelque part bazo gérer foyer en quelque part mais laisse-moi te dire aujourd'hui okozwa possession spirituelle il y a couple na yo oko posséder ngo spirituellement et puis muto ko kambali so mobile na zalité donc prier après prier vous allez constater ce qui va se passer dans vos couples yo zolanda landa prier pour kumisa nzambe obone na komona Yesu Kristo pa ina yo éternel de nzambe na ngoya nzambe la bikamwa na soke de ko déclarer ça kama déclaration déclarer pour le couple pesa mitindo tozo déclarer na kati ya couple Seigneur ba couple oyo ezali détruit ba couple oyo batindeli bango milimo nzambe ya perdition ya kokabwana Seigneur nzambe oyo nyonso ezali ya bavortement oyo nyonso ezali ya bafausse couche oyo nyonso ezali ya stérilité batie na kati ya bacouple
mpona kodétruire oyo nyonso ya koswana ya chantage ya mabe oyo nyonso ya konuire seigneur bacouple oyo osambisi papa totelemeli divorce totelemeli baréclamation nyonso familiale baréclamation nyonso ya bafamille seigneur ya bapapa ya bamama ya baninga seigneur ya baex totelemeli baréclamation nyonso seigneur oyo ya bafamille ya bakutime totelemeli kutime na kombo na yesu kristo yawe nzambe tinda moto na yo ekota na kati ya mabala seigneur totelemeli ya sorcellerie oyo nyonso toli mabota ya bamama ya bapapa maladi nyonso seigneur oyo ekangi seigneur barelation yesu yawe totelemeli oyo nyonso ya monde ya ténèbre na bacouple totelemeli seigneur na bafiancé na kombo na yesu kristo yokash nzambe azobisanga sikoyo il y a des couples oyo ba ex na bango oyo ba vivana bato moko balobela bango makambo mabe bala totala bota totala tamusu mutu moko balobela na famille tamusu abi oromona bakoma kolota bato ba ex na bango bakoma kolota aloti mbala moko pe zemebimi aloti mbala moko mobali na tongo babebane aloti yoka tout esprit satanique qui te réclame o alobaka no kyoko mona bola muté tango okena libala lelo toko esango to bona comme on Jésus Christ je vois ça esprit Jésus je vois ça o ekenda ko landa ba couple Seigneur totelemeli ba ex nyonso ya mabe ya sorcellerie réclamation nyonso spirituellement physiquement Seigneur financièrement éternellement réclamation ya mabe o ekota Seigneur na bandako ya ba couple Seigneur tolongoli réclamation ya ba camarades Seigneur ya ba veni ya ba mama ya ba veni ya ba papa ya ba veni Seigneur to réclamer tolongoli réclamation nyonso Seigneur na ba couple Seigneur au nom de Jésus-Christ na bilakeli mabe nyonso na ba couple Seigneur oyo sangisi tolongoli na kombo na Yesu maloba nyonso ya mabe Joseph Sanzambe mibali nyonso to bazanga force baza combattu na monde ya ténèbres na yebi ndeko moko azana mwasi na ndako libala mais moi c'est libanda a détruisant nzoto na mobile soka yena mama se retrouvera te mais soka bimi libanda se retrouver ndeko yo mutoza na ka oyo na zoloba mobile na zozo force soki force on ezala te e ya lelo mutu no ça na problème na force na nzoto na biso mobile ya troisième pied bozo comprendre pota musoko za na balo zola na mabondeli na zoloba troisième pied ya mobile na zoto telema lelo azozo force to ça ma déclaration basi misusu ba comment frapper na frigidité. Moi c'est à BBC à Libanda. Mobile soka yao kaka ilorote. Fetité akokota na internet mawa plein. Mais dans le bill lelo nzama zo restaurer nzoto na yo. To bonde la comme Jésus Christ. Ça va faire sa force. Alléluia. Alléluia. Merci très cher Saint-Esprit. Éternel totelemeli ba déclaration nyonso ba nganga nyonso. Jésus nyonso ba fauter ba couple famille. Bona ko détruire ko misala ya mabe. Yawe ba o nyonso ba telemeli Seigneur ba o nyonso Seigneur ba brise de couple. Seigneur ba o nyonso ba paralyser mibali ya ba. Basi ya ba. Éternel de désormais de kotelemela yango na kombo na Yesu. Contact ezala Seigneur. Restaurer ba couple yawe. Restaurer ba couple Seigneur. Yawe loboko na yango yawe loboko na momoso ekele kokende. Kozikisa kodétruire o nyonso. Ba plan nyonso ya diable likolo na ba couple Seigneur. Côte de briser o nyonso ya mabe. Basi nyonso oyo bazali frappé. Mibali nyonso bazali frappé. Yawe to déclarer guérison. To déclarer guérison. Comme tu l'as dit dans le livre d'Ésaïe 61, Papa, l'Esprit de Dieu, de l'Éternel est sur toi. Seigneur, pour libérer les captifs. Seigneur, libère tous les captifs. Cet esprit-là est sur moi, Shalom, ton prophète, ton oint. À l'instant même, je parle. Qu'il soit libéré dans ma piège guéri au nom puissant de Jésus. Réclamation to salelo komorwa to lobakaka to pesa mitindo tozo ordonner amen tozo ordonner kaka o yoko loba ngo de sala Bible zoloba la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime bien en mangera de fruits. Alors mouton au sepela déclaré au monde ba fruits nango. Amen. Wa au sepela atatola au monde ba mbuma nango. Amen. Ya ngo tozo ke ngo tatola avec foi. Amen. La prière, Dieu n'a pas besoin de la prière. Mais il a besoin beaucoup plus de la foi. Amen. Parce que même les sorciers prient. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre de Jacques, Alobi, la prière de la foi sauvera
le malade. Amen. Il dit la prière de la foi. Donc Amen. tu peux faire la prière, c'est comme si tu parlais seulement. Mais sans la foi, la Bible dit, rien ne peut te être agréable. Amen. Oh, gloire. La Bible dit, avec la foi, tu peux déplacer toute une montagne. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avec la foi, tu peux faire des choses impossibles et comme possibles. Parce qu'on ne peut pas déplacer une montagne. C'est par la foi. Donc avec la foi, il y a toujours ça la déclaration dans la Bible. Tout ce que vous avez demandé en priant, Amen. Croyez, voilà, que vous l'avez déjà reçu. Donc, ça demande de quoi? La foi. Augmentons la foi. Amen. S'il vous plaît, augmentons la foi. Amen. On a un Dieu qui guérit. Amen. On a un Dieu qui donne la solution de tous nos problèmes. Amen. On a un Dieu qui ne faillit jamais. Amen. On a un Dieu qui ne choue pas. Amen. Il a la solution de tes problèmes. Amen. Et ça n'a pas poche à batouter. Et ça n'a pas beaucoup à batouter. Voilà pourquoi ça traîne. Mais il y a poche na yemo. Il y a une coupimisa ko son solution. Amen. Tu que nous sa déclaration. Tozolo ba biso tuna ba ndeko nanga Cynthia za. Mama Cynthia. Tozolo ba oyo tolingi esala na vie ya bato ba olanda biso pe bon changement. Tu vas nous déclarer. Déclare comme on a Kobandalelo. Kobandalelo. Mutunyoso partager mission. Kobandalelo. Mutunyoso azita na place nyonso ozali. Déclarer libala na yo. Déclarer au retirer libala na yo na maboko ya bakimabe. Place nyonso ozali. Yawe déclarer fiancé na yo oya kimaki. Yes, amen. Loba. Pesa mitindo. Simba libumu na yo. Déclarer loba oya pesa mama kapashibana. Akopesa ngai bana. Déclarer loba voix mariage na oba kopesa. Banda ko déclarer loba hier oyo Seigneur a renouvelé mariage na yo. A renouvelé Seigneur oyo na yo. Parle pour ta santé. Na santé na yo. Récupérer. Oh nyo se kota ki na couple na yo. Déclarer bonheur. C'est question de déclarer. Donne des ordres. Déclarer désordre nyo se kota ki na kati ya ba couple. Ordonne seulement. Zambe ya lolo akota na mabala. Apesa bana. Apesa kinya. Alongola maladi. Alongola maladi. Na ba couple na bana. Bakombo na Yesu. Oh nyo zali komba. Na bana na ba couple Seigneur. Yawe pesa kinya. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Kristo. Éternel Dieu des armées. Kota na kati ya ba couple. Opesa kinya. Bazana bopito. Bazana bandako. Bazana ba problème. Balingi kobalana. Yesu pesa solution. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu. Sabu apesa kabana. Apesa bana na kombo na Yesu Kristo. Topamboli bino bato bolandi prière. Amen. Nzamba bisinga ba témoignage ko yebele. Amen. Pe bato belé ba kokam. Amen. Elle kamba kokam ate. Amen. Elle kamba témoignage karaté. Amen. Elle kamba temps. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Tant makambo boy koki. Amen. Parce que nyon soto yo ezaka kozanga vie à prière. Amen. Nyon soto ezaka kozanga crainte de Dieu. Ko tambola na oyo nzamba lingi. Nyon soto yo ezali kozanga bolingo. Mais yango nde to komemela bino cette fois-ci et les choses vont changer. Amen. Tozo sambela mingi mais résultats exact. Mais tolingi to sambele muke résultat ebele. Amen. Muto alandi prière oyo. Amen. Déclaration bo sali na moni batu muso ba osala ba déclaration. Nzamba sala kisenga déjà ba o témoigner pe ba o tatola. Ba o sepela na eloko oyo to ba na osala na bino boy. Bo ba na ko benga après to kota ba prière parce que on organise ba séance ba prière ya makasi ba prières intenses. Et longo na Nzambe pe Nzambe akoleka na ko solo kombo. Nzamba pambola bino. Amen. Si tu peux partir avec ta chaise. C'était là pour nous accompagner. À la prière. Voilà. Merci en tout cas. Merci Thomas Nzambe Pambola yo. Et tout comme d'habitude, on est ça. Moi, si à Libala, à cause la nini pour abomba Libala na yé. Et puis discrétion dans mariage, est important pour nani. Mutu azala la kati à Libala, sauter à lingi conseil, to à lingi acha mutu na yé pour ayo kamano ba malabu, ba mentor nini oyoye à couper ça. Confiance. 3 questions. Moi, si à Libala, voilà. Moi, si à Libala, pour abattre la Libala na ye, et là, quand liboso, et c'est là comme qu'est. Mais il y a un monde de Libala. Il y a un monde de la porte. Ok. Et ça, c'est là comme qu'est. Moi, si à Libala, il faut apprendre que bon, secret. Il y a un Libala. Okay. Voilà pourquoi Bible qui s'est lobby, ce n'est qu'une sage femme qui bâtit sa maison. Amen. Donc, moi, c'est il faut secret ces cas une sage femme.
akotonga kobomba mobali akobomba foyer na ye parce que enseignement akozwango na nzela ya deux choses pardon na amour. Je pardonne mon homme, je l'aime. Maintenant qu'est-ce qu'il faut pour nous que côté dialogue. Dialogue il faut entrer dans mbana na limiso ko sala subo été ya mi balé bazo fuka ma bazo sanini bazo bondela. Maman Cynthia place prière eza pas si diable a régné. Tolobi Jésus, merci très cher Saint-Esprit. Je sens la présence de Dieu. Écoute Jésus. Tolobi te que bitumbe rozalate. Orozana vie de prière à ma casse que tout na prophète ngana sambela kamingi mes problèmes la ngandingi so persister. Laisse-moi te dire. Bitumbe rozala. Mais bogolonga yango. Pourquoi? Parce qu'il y a la prière. Même Jésus-Christ lui-même, babanga qui était, il n'avait intimidé personne. Ni le diable. Yesu akengomba de quoi ça qui a sekisinga a cette prière à 365 jours. Nzama pambolaye. Pambole makasi. Biso peta ba prière ba 4 ans na hôtel sali 4 ans 365 jours fois 4 ans là na sima nzama bijano so hôtel mo si defo sumuki. Na tambola bono na beli AVC. Na banda na ntire. Ndeko mususu arosa la fandi abi nako baby sana moi c'est ngate. Il faut dans la discrète. Na bon mama kam. Il faut dans son temps prière. Mais si on l'andeli bien au tali problème ya ndako na ye ya foyer na ye secret na ye. Ole ba tcha na prière na bino faut ba bondela. A résister net Yesu ba attaquer pena ba côté le bou. Yesu zo bondela, je m'excuse maman Cynthia. Satan bitika kata na prière. 40 jours, 40 nuits, parce qu'à cette époque, Israël qui le roi le loté. Ce que ça les nuits, un jour. Lobby, 2 jours. 40 nuits, 40 jours. Hier, ça a en onction. Azo paye la peine. T'as Jésus. Diable a bio. Moi la maille. Zéra nanou. Ils sont fumés le monsieur. Olingini. Habite à ceux qui tu es Dieu. Jette-toi en bas. Ah mais kanzam. Mais ils sont qui na liloba. Non. Abi nasuk abi. Il est écrit. Tu ne tenteras point ton Dieu. Il est écrit. Pourquoi parole et salaki? Parce que na onction. Na parole. Très bien, maman Cynthia. Merci. Sangani. Yeso longi sa Satan. Écoute ma soeur. Aux en mariage. Maman Cynthia couple. Ils ont kabona. Pourquoi? Parce que prière est acte. Prière est socle. Moi Seigneur ça moi c'est ma bonne délit. Ata zana kana ningeni. Ce qui a sambela kana bosolo. Saint-Esprit vous allez toujours pembe naïe. Saint-Esprit qui te sera biso kanda. Moi mtu mso ngabeta mtu ko fait. Mtu mso tiki abangi ba okange pa basoda. Mais mtu mso tiki pour Saint-Esprit ne fait pas ça. Amen. Oyo ko sala loko na saka prière. Mais na ko senga na ba couple. Batu nyoso surtout na mariage. Soko obali olobi na zui mobala bien. Ne pense pas que comme tu ozui mobala bien na katanda ko libala ba problème. Et si au contraire. Et bakisa. Amen. Satan Rolanda bino kuna pas détruire bino bien. C'est ça le problème. C'est quoi ezanini et aba face cachée de Dieu. Non préparer ma terre moko face cachée. Face B. Amen. On de ko la biso problème mukenzi. Nzama pa mo le place ça na mon appel sauter na place à commater. Problème que nous avons mission très capitale manda on nango kala ya kina bonzambe mission na pe mission minga sala bongo et sala pe succès et révéler biso ba bon mamia ba mission pe ba star rebelle na vie na bango face B a chaka image abo so moni mutu a che mama Cynthia jour ko loko comme dessin na yo dessin baloba ke awa chance na yo Kapach TV bengangai na kota prière. Tu ne peux pas écrire n'importe quel dessin. Il faut que ma dessin ou spirituellement ils ont reflété alliance au Sananzam. Amen. Ya moni batu mingi na banda kuna bango ba logo ba chaka logo n'importe quel logo té. Ozor nanga? Oui, non là. Donc eza face B na ina lobelo moko. Face B ba chabo. Na mariage nyonso soki mutaki okota mariage, Dieu n'a jamais montré la face B. Dieu nous montre la face A. Dieu n'a jamais. Dieu a 2 faces, mais à bomba face B, à tika face A. Sauf que dans le mariage, il y a qui face B à mariage. Face B on est anine. Et ça bitumberoya, yami balé, nzambe moko formé bino okoma lisusu. Vrai maman à mariage, un vrai papa pour bosu kaka bongo te faut bosala pe musala et longo nzambe ya conseiller pe les autres qui vont se marier ba ko se retrouver kana problème bino bokuta nango bolonga ka po bango pe basanini balonga. Amen.
Nzamba tini Moïse. Ma bombe est face B. Dieu savait que Moïse a aucun débat. Et pas Pharaon. Mais Tikala Kolobana Pharaon, Moïse. A Tikala Kolobana, au moins a 10 signes, 10 plaies. Il y a Soukande, Narosalabu. A Tikala Kolobana. Pharaon, Moïse, voilà pourquoi na banga bateau, le roi Bino, vous en a courage et la foi. Dieu ne travaille avec un bateau, il a courage et la foi. Amen. Ok, nous avons dit qu'il y a libéré ban. A comment qu'on a? A Zoni. Aïbise mon place au Tininga. Abo na kokite. Nous avons dit zonga lisusu. Merci maman Cynthia. Ozana nini? Mais c'était boaka, boaka comme une occasion kende. A comment qu'on a bu béton. Mais Dieu savait qu'il y a combien de détours. Dieu savait. Et au salon, Dieu savait. Aboua qui koibisa yé, abomba qui fasse B, c'est qu'au fond, ayeba qui est écolé, kaka bien pour s'encourager pas en foi. Nous avons bomba qui fasse B, na bateau ba encourager na foi. Amen. Ce qu'on encourager, on a foi te pour encourager te. Face B, nous avons ce que nyatio. Ok. Amen. Attends nous nous avons. Nous avons le bas qui signe ça dans le tombeau l'auto. Est-ce que c'est un peu ça pour faire que comme au moment où nous avons frappé au côté hôpital, au salaire attention, au fan de bolongo koufa. Jamais. Mais Nzambe ayebaka. Aleki si opole ba kalinga ko mama Cynthia. Oye ba kosa intouchable la monde atele. O ba kombata ko ba sala musala pu. Ya punda. Face be Nzambe a salisa tala Nzambe a betsa biso ba erreur prophétique. Tala mutoloko la Ana. Ana sanga ki mona. Ana na Penina. Penina bana 4. Ana sa mwana. Bible bi Ana komi kolela. Ana keti l'église. A comme que ça me dit langue ti Eli a ebiso abi o langue déplace maman lo mbonga bimisa nzi mwana langue te na eko mutu kasi balobela onde anat ana lembi ko samla komika a lembi Eli a tunye nini o langue o chekopo agene ou bien habite agene te na ende ko sopa muteme pana po banana lukaka mwana na zokate mais Bible lobi azaki prophétesse soko tali Bible bien ne bandel Bible lobi Ana moi si oyo Nzambe arandaka stérile. Donc stérilité na ye. Yes, et où t'as la face cachée. Kassit. Bible bi Nzambe na arandaka stérile. Mais na face A, elle a dit que abotakate akomo ke ndolele pa Nzambe. So ki ayeba ki face B que muta salinga boye, ezay pra muto na ke ndolele la ye. Anga sambela te anga baba opesa nga journée. Po yo ndo salinga na zala stérile. Donc soko ke na couple ndako libala. On a deux faces. Dieu travaille avec deux faces. Nous avons dit, si tu as élevé, mais oh, yo kokuta nango na élévation, Dieu te dira jamais. Amen. Nous avons se préparer pour babala. Mais au moment où tu se préparer pour le divorce. Jamais. Papa Joe, tu peux te préparer pour le divorce. Ma bé. Mukolba tubakocha esprit na libala na divorce na ko protéger libala pour divorcer ya tendo bato basala to sambela mingi pour divorcer et ya te. C'est ça que les gens prient. Compris beaucoup qu'on s'aime, qu'on évite des problèmes pour que le divorce et ya te. Mais mutu mon côté à ça sambela le bi tant musu divorce ça nini na prier pour nous à la fort mentalement. Amen. Mental d'acier personne. Mais aujourd'hui biso tout se retrouve on a dit divorce. Ya on me belé baku faka. Merci Thomas pour la deuxième occasion. Quand Nzambe a pas moula yo, remerciement na banane. To la deuxième partie. Bon, maman Irène, Nzamba pas moula yo na oyo sali. O pas moula nga na kuzu. Amen. Et to lo barate maman Irène na Londres, Nzamba zo ni sola pas molé belé. Papa Mundeke na pas molé du Congo Yannick solo la prophète abifo solo la. Pour Mateo na opesa mikolo ba prere na osalela yo il faut solo la ka olo ba papa nga pe na encadrer yo na ndenge to solo la ka na pesi mbote na kija Nicole Yango nzama pambola yo Mbuyamba Pélagie na zongi la femme au grand cœur Pélagie Mbuyamba kola mona na o sala bola mo epolakati bola mo tikalaka nzama pambola Mbuyamba mwana kina basango nzama pambola bana nange Briam na parvi to pesa pe bana mbote normalement ma fille est née Briam et parvi papa vous aime beaucoup. Vous appelez ça Nzambe. Na pamboli Kiria Kapashi na pamboli Kiria na pamboli nani wana to boire réseau pour la miniature. Ah, des réseaux ko chatter. Nzamba pambola bana na bino, apambola bana na biso babate la mana ba fleur mabe o ekoti mikolo na bana na école. Que nos enfants soient protégés dans
le sang de Jésus nakati makasi et le sang de Jésus et battre la chaîne oyo et pambola batu nyonso balekaka awa et pambola bato pe balandaka biso mama Cynthia lobi bo salaka ba bonné eloko na déranger nga bo salaka ba bonné te mais bo sala ba bonné o botalaka te c'est très important mais bato balandaka biso et ça bato atala te non eloko na bete la 7 so moni 50 000 c'est que du banda na 10 gars donc 40 000 du banda 10 tozelaka 100 soki baye 100 et ça la biso malamu mingi mama Gillette nkola pambola yo apesa yo eza posa mutema na mama Gillette oyebi yo moko mama Gillette penza pambola merci papa merci ba wala biso le ezaki boué to ebite tina ni eza boué mais le ezaki boué nzamba pambola bino to kutani prochainement numéro a mosai na nzambe zana obengi ozwa prière o le mususu sujet o biso to che ate ye moko azawana jeune boko gêné orientation nyonso et qu'on peut s'amener bino nzambe ya pambola yo mutu moni émission o landia on peut partager to kutani prochainement na numéro a sika bye Kapage TV Kapage TV